Bato moni ndo comment double discours. Ngala te double discours te. Na loba ina kumisit. Tant on a yépé pas Vincent na kumisa été 4. Quand le petit m'avait appelé, bon, le petit était quand même. C'est la télé. Oh, de toutes les façons, Fally Ipupa reste son grand frère. Bien sûr. Nathan n'a forme tout, il reste son grand frère. Fally Ipupa a fait plein de choses. Oh, il n'a pas de salité. Fally Ipupa peut apprendre à Inosbi aussi plein de choses. Voilà, tant qu'on a le bail que nous avons besoin de la carrière. De même que Fally Ipupa, à cause de la besoin de la carrière, ça ne dérange pas. Alors que nous, Fally Ipupa n'a pas dit, c'est que nous, pardon, pas voir. Non, ils ont Fally pardon, mais c'était allé un peu plus loin. Pour mon ingam, on a un sous-soupe, finga qui m'a bé. Bato Inosbi, finga qui fait. Qui m'a peine côté. Te yo soko zarana ya na yo moko bo bien olinga ke mingi. Olinga bo ko perdre kabo. Bonne nouvelle bande konangai, biso zara plus makambo sérieux. La société BGB Sarel tient à disposition na biso ba terrain ya 20 sur 20 na $8,500 ya pamba. Iza musika tena aéroport international d'Enjili, c'est à 10 minutes donc tozana Kinkole Plaza. Référence, ils en ont simple, entrée Union Européenne. Modalité, bandeko basongi biso. Bacheli biso 3 tranches. 40% au foutiango na signature ya contrat. Et puis le 30% au soldé na yo pour que le pangu etikala yo. Pour na courant mai, au pepele la na yo ponginde konangai. Bisika nyonso zali yeba que accessibilité tana mutoka ya C, ata ya 4x4, ata kutu na vélo. Au comme na lupango na yo, au sali musala na yo, ndenge olingi. Ndeko na ngai bandaku awe eza kotongama na ndenga kosakana te bazo betango dada. Donc yeba ke yone na yopsa oboyo oza déjà en retard. Plus 243 9 9 9 52 66 52. Au contacter ngai na memi yo inde tina ba bureau ya bandeko na biso ya BGB Sarel. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana pe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eyi mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basanté na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et puis ça te zo teka ba espace kitoko
kolongwa place Nazar tiomona presse topasola nzela Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique tope otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le Société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Afe Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Excellent week-end à vous tous, chers amis fidèles internautes, vous qui êtes branchés sur Africa Info. Très heureux de vous savoir nombreux à ces instants. Merci également à tous les amis de Frank Stemai. Merci à notre sponsor qu'on appelle Fabrice Guitanvou, Parking Yabadjogo, depuis l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Merci à toi, le number one de ce côté-là. Merci également à nos nombreux partenaires, bien sûr, en commençant par le restaurant Djonga. Aujourd'hui, nous en avons 3. Le troisième restaurant, c'est à Noisy-les-Secs, bien sûr, dans la région parisienne. Merci également à son patron, le boss Djonga Okula. Merci à l'espace Parc des Princes, c'est Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, avec le patron Joël Simba. Donc rendez-vous là-bas pour passer bien sûr vos séjours en beauté ici à Kinshasa. Merci à Diezola avec London City. Donc vos transferts de fonds, frétez vos colis en toute quiétude bien sûr, avec London City, Djonga Okula, Diezola, Papi Zola. Nous pensons également à Dalida Zola. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes à l'extérieur, ici bien sûr, chez Mama Rose, donc ici en ville. Nous sommes venus à la rencontre de l'artiste et musicien qui n'était pas au pays. Il a fait bien sûr un bref séjour en Europe, un séjour de travail.
Il est de retour, il s'appelle Robinho Mundibou, le plus beau de tous les artistes et musiciens congolais. Voilà, ça va se dire ici sur ce plateau. Allez, Robinho Mundibou, bonjour et bon retour au pays. Ouais, bonjour Franck Stemaille, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce net moment. C'est quand nous artistes de tous les plus beaux de tous les artistes congolais. Ils ont beau ta polémique. Et puis, il y a un retour là-bas. C'est au fan de Bobo qui m'a l'artiste le plus beau de la République. Ah, de la République. Non, pas de la République. On n'a jamais Congo, n'a précisé jamais pays on n'a pas de la République. Ils sont dans la République. Mais nous sommes artistes, nous sommes congolais, mais je reste artiste. L'artiste le plus beau de la République. Quand on a la République tchèque, il y a un danger. C'est nommé Kuna, je suis le plus beau de la République. Donc, le beau, il a précisé à Congo. Il y a Congo. Je suis artiste, je suis mais partout. Voilà. D'accord. Alors, aux Congolais, aux artistes, nous avons Zambé dans le pays. Na Côte d'Ivoire par exemple, na Brazzaville, Angola. Alors, on s'est nommé l'artiste le plus beau de la République. Voilà. Aux attentes sous danger dans le pays, et puis voilà. Alors, on va décoder. Moi, je suis comprendre parce que nous avons déjà polémique. Ça se murmure, hein? C'est jour alors, ça va? Ouais, ça va. Retour, vous avez hier? Ouais, on a comme un lobby. Il est bien. Pour te le bien? Ouais, on a un projet. Et puis, je suis résident là-bas. Et puis, déjà? Ouais, résident français? Dans un résident, ça fait déjà presque 2 ans au Tokyo. Oh! Ouais. Ah, mais c'est bien. 2 ans au Tokyo. Donc, il y a un ambassade au Kabona déjà? Ambassade au Kabona. Bandara Hotel Accor Arena. Au Kabona Nabino? Au Kabona déjà. Ah ouais. Voilà. Et moi, ceux qui sont résident, il y a des rendez-vous et tout et tout. Des fois, il faut que tu ne peux pas dire que tu es résident, mais tu résides tout le temps au Congo. Ouais. Faut que donc ma présence physique et ça la présence physique et ça la très bien. Alors ton habitation la vie là et à part ça je suis né dans la vie que je suis résident en France. Né dans la vie dans lobby que naza résident en France. Donc les gens musala pe silaki. OK. Décembre na kende ba concert na sebo makambutu na beti janvier le concert les akité. Na kepe msamutu. Na kepe msamutu. Vous savez combien de temps on a? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Juste. Mais bimi aura 3 mois. On va spéculer, babika bois qui ngunda banini. Il va préciser aux gens résidents déjà la coopération ngunda c'est impossible. Na résident. Alors on dirait tout au Betty Benandoule. Tu es connais au peu mais. Il y a la période de concert. Il y a la période de concert hiver. Janvier loko ya rapenzata. Janvier février. Janvier février, avril né il va nous fou. Mais Accor Hotel Arena, il est en février. Hein? Parce qu'ils ont programmé avant, non? Ils ont des concerts au PIB, dans le donc voilà. Très bien. De retour à Kinshasa, au Pémité, Malamor, on a Coco Jumbo, Choqueuse, quoi, tout le monde a Coco Jumbo, tout le monde a Enigma. Donc voilà, ma fan Bazagi en a besoin. Il y a une zone qui vite fait. Il y a spécialement pour des shows. Alors, Yobé. Ouais. Denis, ça va? Par rapport à la somme sur Bimisa, parce qu'on est à 3 mois aujourd'hui de Yobé, Robinho Mundibou, comment? Parce que là, il faut trouver quelque chose. Par contre, on ne calcule pas en termes de vie sur les réseaux. Hein? Mais Yobé, on dirait 3 mois. Déjà plaisir dans les aranines. Congola calculako. Mosoka Congola calculako, na ko finga, na ko kumisa. Na ba critique na makambutu en tout cas faut o mi kumisaka. C'est ça na eloko mo boy. Donc na ba côté critique, na ba côté makambutu donc ngai pesa ngaka force ya ko lâcher te ya ko travailler di ozoka ndena loba. Je n'arrive même pas à parler parce que na lobika ko koma ko répéter ti ba 5 h du matin. Waouh. Na ba musicien. Tout travailler fort et puis un bon artiste,
Mambo na oloba bato ba chanteur ba ebi ke soki au sali moi temps au travail tant aux ongeli travail débordé tellement il manquant kinga na moi temps na zagi na Europe ambiance on arrête on a débordé qui travail ta elenga bord. Waouh. Voilà donc et nous sommes à 600 000 à plus de 600 000 vues en 3 mois. Pourquoi? Sans que toko clip toko yobe ils ont souffert na problème moko ya ebima qui avant na ba TikTok. Ouais. Et puis la version TikTok est évoluée dominant qui déjà donc je suis tant trop na TikTok tant boyo bimisa bolibo imposer batu image à clip parce que moi frère ça quand des zaki na ba rap mais des zaki na rap bien to saki na kulumba. D'accord. Donc ça même esprit wana te quand même to luka to talaka ba congolais te to talape batu mususu pe. Ouais. Donc voilà, ngai na ba bilo na ngamo na ko sata mususu sali mo marque na Congo mais ngamo na yebi pourquoi et sali bongo pona na ocha lokolo na ngape na mokili mususu nga na olinga pe musique na nga faut kota ba Mexique ba Brésil na obule pe na kokma kende ba côté wana en fait sorte là ta il y a besoin connaître même problème na goûter aux hommes parce que so otali pe esprit goûter ça le kola moi ba image moko bodonk ya mo ba libanda donc ko tia le kolo na mokili ya batu mususu ezana na oka bon donc faut souffrir au galérer nan vous comprenez donc ça facilité quoi donc ça le kola bateau tokum ça na Congo ba grand chanteur pour nga nazaka entre guillemets nga na loba teke na grand chanteur nga za tout simplement un grand musicien après famille ba bien un grand musicien un grand chanteur soit grand chanteur mo bo tchai ay mana afrobeat quand afrobeat to ba kum ça o ba critique kawana ya oyemba musique moko da facile ba yo kabiyo ba bina yo ba yemba ka yo ya facilité et mais faut yebango et ça on va chanter mon chaya rapper et puis ton côté vous comprenez voilà donc mais c'est quand n'enge toqué na yobe boy 3 mois vous calculez le musu déjà ou bien tous de la nanou non na ba featuring na c'est ça clip il y a projet dans na Gezma wete il y a autour de l'année passée. Ouais. Avant décembre. Il y a quitté. Tant que bon maintenant nous surprise à Gezma et tout tché yo ben na TikTok. Tant que pesi makambo et pesi to bité au po. Talaka. Soto umisa ngo pétrole souma be pona ba biloko ebele na sala bongo na umisa pe bima pété. C'est en autre linga e bima nango. Tellement pesa iba période ba concert to bando tourner moi troya boyenga na kebo donc on s'appelle en attente pour tout ça clip na biso. Là, il y a d'autres talons dans la pende na ye. Na sali des choses tout ça là ni clip na biso et puis toi annoncer sorti na moko. On a comme ça qu'on évolue en termes de projet. On a MBP trop na moko. 30 millions de vues avec Misu na Misu. Celles sont ils ont continué ko pesa makambo. Ils ont si la tête 3 ans passés. Mais ba vie ils ont maté kaka. Oui. Ça musala kaka période wana tozalaki mpe bele te nde toza lelo boye bamusicien bato toza bastyle wana ba afrobeat période wana TikTok ezalaki na valeur na ezalaki même pas voilà na Instagram ezalaki bakote babebisika mo mpe ya bakokoso mpe mpona bato ebele donc lelo donc ba vie komi ko kabona batu faut batala batutu ba yo kapé batutu il y a une différence entre ça périodique et ça peut un impact ça a un impact ça a un impact donc sur TikTok ça a un impact makasi la musique quand plateforme ka TikTok ça a un impact na ndinga mokete na musique les autres bundisa la plateforme musoko ba YouTube et bundisa na ba artiste ah bon ils ont bundisa na ba artiste parce que mutu to comme star mutu musu akozata musuka kwa fina pamba pe ka donc bato otala musu pa lobi ne kaka donc mutu mususu donc côté vilain akozata musu aller vilain ma face ma be aochangwa bato otale pe kaka mais tant musu chelo no mo musique boye bato be tango pe kaka on les en impact penza donc misu na époque on ba TikTok ezala ki te
et bato bazaki te koko ke kundola nzembo moko boye ba artiste mo kaloye po yembi yango esali pe impact ezalaki te na ba époque wana donc so iga o se poser oza pe na moi temps na moko boye osala mo makambo après ba misu na misu de ba TikTok ebeye et puis si ça pe makambo nango donc tozoluka totia toujours ka lokolo biso mpe tobandi oyekola ngo ka TikTok ngo bandi oyekola ngo ka microphone yeba eloko nini oyo mpe contenu nini oyo koyela bato mpe na TikTok moto mosusu mpasani artiste ayembaka me bato balingaka côté comique na ye afandi mpe wana asalaka nde bablague alors mingi bayekoloba yobe tosika na yobe parce que ça c'est le tout dernier son obimiseli biso et souffrir mpe na problème moko oyo okutani nango ça veut dire reconnaissance na yo na Inosbi tout le monde qui réaction ya ba warrior jusqu'à ce que okende po to bosa la vidéo la fallait pour yo warrior batena se babi tant on voit qui sont bon ba fanatique no belo bazabi fanatique ya o baza entre guillemets ba warrior bazabi pe d'accord na yo te na période on a par rapport à propos le baki remerciement na vis-à-vis à Inosbi et mais batu ba ke ba warrior na linga bango mingi bango balinganga mingi pe po babiki na défendaka artiste na bango artiste va valoriser biso na Congo babiki na défendaka et trop balinganga pe trop mais ba warrior te mbapé sanga succès yo besali ba vite za ba warrior te goûter ça qui ba vite za ba warrior te na oya la tete de goûter ça ba vite ba warrior ngo bo sala nini ngo ponanga jamais ok au responsabilisera bango te voilà mabetu ko malamu voilà na tchaka bango te yo tchaka banane musique na ngana so que simbité a seke na calculaki mabe na zonga lisusu na chantier na zonga lisusu na lia répétition na ke travail na so que pesi marque donc ezala faute à moto te na mitala nga tamsu a période on a kota na polémique et même distraction mais justement makambo wana neti ya nengo ba que non le tout premier artiste appelle sanga cop et puis sanga pena mbongo belé boy babi en tout cas ba taxa de tous les mots non na Congo to nga zaka hypocrite te ozo comprendre atati moninga na kendaki Paris ezaki po maman kendaki moi kitoko mingi te bimisaki ba nté ya mabe bato ebele en fait bato ebele balingaka nga te bango profiter nango balinga baprofite nango en fait et bayebake nde bango basaki namonaki bato basaki baanalyse bato ebele basali baanalyse et tout bato baretenir ka eloko moko na position tout ngai naza moto oyo ndenge nazalaka relation na nga ndenge vie nanga fali po basalanga confiance tozalaka na retrahir confiance on n'a jamais en aucun jour mais je suis libre naza pe hypocrite te ozo repenser on baki les tout premiers artistes mais c'est quand même étonnant c'est étonnant pour moi j'étais très grave étonné c'est le tout premier artiste tozalaki en froid d'accord ozo comprendre l'artiste ebele tozalaka en froid toyokanaka te omona apesi yo cop te nga mpe napesi cop te mais asali pa wana envers nga malgré baclash babiloko tosalaka naka et tout mais quand même atindiki cop envers nga quand même naa conscient naa moto naa nyama te j'ai la tête qui fonctionne et puis naa na groupe esalaka edépendaka na cop cop il faut kota nde nakumisaka vie na nga aigle eza choix na nga eza choix ya bambolongo te eza choix ya barythme jinga te eza choix ya bato mosusu te eza choix na nga bango batika mpe baartiste bape na bapréférence na bango baartiste na bango bamoni ke bakodéfendre na marke na bango e soki kope ye na ndenge ya groupe nga naloba te alokola moto wana biso na ngambu na biso ekendaka mwa marke kope wana moye tozwa yango te me nabomi bango mpe de l'autre côté ata nzambe opo apambolaka biso akomona otala oza aventurier parce que Nzamba Pambola toujours quand la canal à moto. Puis moi j'étais très grave étonné que l'artiste, j'ai été en froid avec plusieurs artistes, mais lui au moins à ça les gestes il pourrait aussi boycotter. D'accord. Na ba mission un peu sur ba cop. Cop ça veut dire que na Robert contrat et concert. Il y a production scénique. En dehors Inosbi contrat que OK pena boybu payé bon on a caché dans autant au principe on a caché na yo ba libérer pendant ndenge pena faut ba libérer
tu vas payer même plus. Bah ça va combien en dehors à Inosbi? Te na olinga toke na ba tokota na ba détail wana te. OK. Mais baza quand même à part Inosbi. Bazali, baza to ba ninga to pesa na ba copte. Toko fanda pe boy nga pesa pe ba copte na pesa pe ba ninga msu baptiste ba copte na ba Gabon. Na kino beta na Gabon, ba bi to on a besoin mutu botu 3 personnes yo na mutu boya. On a besoin de numéro. Au Panzi PG. Panzi PG. Et puis ça m'a. Alors, relation avec Inosbi actuelle, après la polémique, on a non, on a dit que dans la salle acte, il y a bien à la télévision reconnaître un artiste, un frère. Et voilà. Donc. Mais la mère, qui tant lobby que non, Inos Ningazawana avait évolué bien, mais fallait pour pendant aux ans en carrière. Donc, Koku Tanapenanga, ils ont façon pour Naya Goluka. Réconciliation mon a fallu pour pas mon côté Inos batu bayak bayela yo mabe tant Inos baya batu baya là ce sont des pauvres na esprit en fait. Tous ces gens là ce sont juste des pauvres na esprit. Tu vois un peu. Donc quand le petit m'avait appelé bon petit quand même c'est la télé. La maison au bien je suis désolé. Donc quand mon frère m'avait appelé pour na copwana et c'est quelqu'un une fois de Fandara, de voyager. J'avais espoir au fond, moi je suis un peu comme ça, mais quand vous expliquez, et puis après Wana, Côte d'Ivoire, après Wana, tu as un problème de classe, moi tant, malgré ça, c'est lui qui m'appelle encore. Vous comprenez? Malgré ça, c'est lui qui m'appelle. Et en comprenant sa business. Et on m'a ramené sur mais est-ce que c'est plutôt Roby qui n'a pas compris le sens du business? Parce que tu étais vraiment très ouvert, mais tu n'as encore pas Vincent, propos de réchanger. Tu as double discours. Double discours. On a yépé pas Vincent, on a commis ça et 4. Mais après, après tant on a ndenge wana ba Congolais ndenge ya mabe siko. Comment ça s'appelle la Sylvie ndenge wana ndenge ya mabe en fait. Oh, de toutes les façons, fallait pour pas rester son grand frère. Bien sûr. Nathan ba forme tout, il reste son grand frère, fallait pour pas faire plein de choses oh Inosbi na nos salité. Fallait pour pas apprendre à Inosbi aussi plein de choses. De même peut aussi, Inosbi peut aussi apprendre à Fally Poupa d'autres choses. Bien sûr. Vous comprenez, dans la vie, on se complète toujours. Toujours. Voilà. Tant qu'on a le bail que nous avons besoin de notre carrière. De même que Fally Poupa, à cause de besoin Inosbi na carrière, ça ne dérange pas. Vous comprenez. Voilà, donc, on est en bateau, on a bateau base à la bienté. Donc, il y a des gens un arobé banabino pour pas se retrouver quoi. Donc va monique ah donc il donne pesi boelinge kende boye et qu'on appelle à solo que biso ce que to lia wapi to profiter na polémique. Vous comprenez? Donc voilà on a compris na ba. Donc nous le fallait pour préparer à ce que l'eau pardon pour avoir. Non, eza ko luka ko senga fallait ko vena nga senga na fa senga na pardon mais c'est aller un peu plus loin. Et que n'a plus loin, tout ça la famille moko ya ndenga mukete. Est-ce que y a moko batu musoba bandai ko le la kutu et comme a bongote parce que même na ngam na bango ils avaient peur. Oui. Vous comprenez? Décevoir Fally Poupa aujourd'hui, ngana décevoir et le aux grave déçu en fait. Parce que peut-être je suis le seul artiste à mon que non, je suis vrai. Ah ouais. Envers lui. Très bien. Et les lorsqu'il na ego décevoir et vous avez la totale déception pour naïe en fait qu'est-ce qui a fait déranger? Je ne pense pas qu'un jour à cause confiance dans l'artiste congolais. Congolais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait déranger? Il y a un moment qui a verrier pour notre c'est que non. Ils ont gagné battre le bâti. Ils ont gagné le bâti. Na bien que kutu. Bibi ba mba mo ayambi. Parce que mon pour mon ben peut mon cause a peu occupé ani ayambi parce que on ne voulait que tolinga mamba bongo ko matin en fait. Pour mon ngam wana mususu pe ba finga ki mabe. Ngambwa. Bato Inosbi ba finga ki fort. Vous comprenez? Bato ya venanga aigle pe musu ba finga ki pe fort. Moni donc mutu mo azaki pour nga azaki te. La majorité va te belé comment est-ce que on a ba voice a misa ba voice a Fally ndenge ba solaka et tout donc voilà
omona donc batu babimisi bilongi na bango na kati ya likambo babimisi pena bilongi na bango na ndenge pena mokete et puis ba vrai ya fali pour banda ko benganga obino koma bongo te luka vient na obo solo la nani na nini bo et salimate et koma te en fait parce que toi artiste. Donc Robin en étant artiste, leader de son groupe Chiffre 9, au cause à la fois avec Fali pour pas et Inosbi, non, c'est impossible. C'est possible. Même même il fait comme Maloro l'a fait déranger. Non, il déranger n'est pas fanatique. Et puis na bat mususu oyo ba vivaka na ba polémique ba liaka wana. On a bango donc il faut bozala bien te pour bango ba vivre. Mais en quelque soit Fali pour pas reste a ebi ke yaza yaya. Ndako na biso za Congo. Et na kati ya ndako na zoto wana ya mongo ko mone Fali pour amona moya avant biso asala ba preuve belé na baleki na yepé tout ça ya yebi ke baleki msupe na kati ya famille basaka batetu leki mo pe poli atelemela rapé yaya bazali ayebi ke mais eza bomwana tant peut-être akoma na âge au comprendre que yaya mais yaya supporter ka tout vous comprenez yemo ayebi ke na mukolo na da via ba petit oyo. Donc petit par contre il a peut-être ça boire moi libanga côté ya na pe batu ba chepe moi ka et PCP moi mon pépé donc ils ont rappelé au fond du cœur en fait enfin après il y a ta la chemin na ta la quatre directions au Kenya en fait voilà donc néo côté Rafali néo côté qui Inosbi à quel genre d'artiste na yebi penda Inosbi à 100%. Na tamu que vous sonaye quand même to fan du moins 3 fois 4 fois. Tu kutani pena mo 4 en dehors de télévision on refait dans na image mususu mais en dehors de télévision tu kutana na rapport moko na pays moko boto kutani na télé na oza la manager nanga aina vol mo banda okitana po to kutana to sa kutana j'étais seul ya zaki na manager ne pena mutune moko wana amoni na télé mi Prince Balume ouais ya veranga Moni, bah vers nga bah il pe na valise. Ah ouais. Très bien. Vous comprenez? Donc quel que soit moi, to kutana pe na nini na pays moko to kuta ça que to kutana moi trop. To kutana moi trop. Ah ouais. Donc na ndenga ko lobake na yebi pena mobimba te na moi ndenga nga na monela aza bato ba mona na caméra te. Libanda caméra c'est notre quelque part pour que le moins si je te revends dans longtemps caprice c'est pas fanatique de part ou d'autre Robin Roy que gérant on dirait comment qui m'a un peu tergiversé na vivant ba o ko le kaona voilà na vivant ko le kaona ba chaud ba tension oui ba tension ba ta oui tout le monde qui était fallait pas le bibon ba warrior bo la petite nga na se ba bien na vidéo Robin peut sentir kaza apaisé Robin on dirait qui m'a pené koti te yo soko zarana ya na yo moko bo bien olinga ke mingi olinga bo ko perdre kabo mais yé moko est-ce que comment il a besoin à perdre yo te mais ceux qui makambo yé moko lo bagina le roté quand même te on dirait fanatique comme ta check pression mais que fanatique a ko taper pression qui na bino pe ma bête ah ouais fanatique a ko taper pression pour fanatique on les a bien na fanatique proche bazali nous sommes à peine proche ça te met dans la musique tu es bien les gars tu es la vérité nous sommes à 4 mususu donc voilà na ko linga jamais on linga jamais sans en relation no mo ya bongo perdre ah ouais vous comprenez pour battre baso loba pour battre ça la boy côté mususu na fanda ki ka kimia na moniete inga za pe moi mystique mais côté mususu po bimengra enga na ndeni kasi bata pesa ko copte quand Inosbi c'est na mboka na biso ko remercier mutu ya sina kozala enga était na bimela enga te o revenir na baloba na yo na revenir maloba na ndeni o remesaki bien chez Willy mais après revenir kutana kosaki nanga non na lobi ka vérité ana analyser que aikozala ta mususu pe ekoki kozala na pesi po opinion nanga soki bondimi soki boboyi etikali obino bino soit na bino bosali eza ya bino donc etali bino ça n'engage que vous na libre quand même ya kopesa pe moi opinion na ngai toza ba artiste à Congo totala na ka to yebi ke ndenge za boye
ye na eso ba tout année ça la bien. Ah ouais. Bambo ebele na mboka oyo ezoboma yeboma ba artiste ya Congo ebele ba futilité to sala oyo. Fali pour pas na za écran munene. Ah ouais. La télévision munene ya bossa la blague guitare. Ngazali na Paris na moni Macron na Bandal. Voilà, nous sommes bien sûr avec l'artiste Robinho Mondibou. Merci à ceux-là qui nous soutiennent. Nabi Guerrero, Afandi, je crois à Paris, tu as choisi Matata, le vénérable grand-maître. Ah, voilà. Moutoumoro vrai bien. Choisi Matata. Clin d'œil spécial à vous, grand-maître. Alors, sur toutes les questions, c'est pour te éclairer une opinion. Moi, dossier au dépôt, le Bélangotti, le Basouté. Enfin, non pas Kimia. Dans la question, est-ce que depuis tout ce temps, il y a un membre ou un proche de Inos Bio Bosso Naye où il y a une température à côté? Au niveau de Bani, je vais expliquer. Depuis où? Dans les cas de la télévision, sur le téléphone, merci. Après ça, il y a un cop. Dans le le seul artiste, Oyo, après ça, il y a un cop na Congo dérangé. Dans la télévision, dans le seul artiste, tout ça là en froid. Au moins peut-être pour arranger. Na bomba yi kolobake, vous allez en froid. Oui. Vous comprenez? Pour ça, du plaisir. Voilà. Très bien. Ils en ont moins équilibré. Équilibré. Très bien. Équilibré moi mouké. Pour ça, on a les artistes. Beaucoup de choses sont passées dans la cop morobo na batango kala. Au moins peut-être déranger peu bango. Oui. Voilà donc. Ming bazonga ripe na Bercy. Hein? Ming bazonga ripe na Bercy hôtel Accor Arena. Accor Hôtel Arena. Il y a au moins sur les places bon qui paye ils ont mis paye en fait. Au moins ils sont aux ana yana yo. Et là nous yana on peut ça yo on va nous montrer le roi on peut sauter. Donc c'est normal. Pour me ça déjà. Ouais. Vous comprenez? Hein? Oui moula ni fallait ba no pesanga. Et comme d'habitude. Et comme normal. Na quoi de fan di boy. Opéra. Moi c'est ça qui va boire que lui yandi. Papa. Kala. Il est au roman peu remis sombe la paix Dior mais na batang wana zo ko kana ko somba te mais faut zala. Bitumba na ba kenda ba poto déjà. C'est ça. Je suis exact. Il faut zala. Bon. Donc bah kala. Hein? Donc les arraches qui ils ont et comment normal. Et comme normal quoi. Merci beaucoup, allez, nous sommes avec l'artiste. On a refait la le baquet, ah, Pessanga, bon, on a Pessinga Lobby Parc des Princes. On doit le bachouni. Danger. Nous sommes à Bandira au Koumsa Bercy, à Pétanga Monica à Bercy, et surtout qui c'est qu'à bon sur le Parc des Princes. Pendant notre on a monté à Kabeta Parc des Princes. Robinho Mondibou, allez, je sais que partout vous nous suivez. Il s'allie bien. L'antenne est éclairée. L'antenne va être éclairée. Macron a Bandal, mais la Castel. Ah, mais la Castel. Alors, toi, comment est-ce que comme Macron? Vous êtes à Paris? Non, on a bien que tu chité wana. Ma longa rolobela ngwe mais. Na bien que tu chité wana. Vena biso za. Si quand on a dirigé émission. Aga écran ya munene. Vous êtes na poto? Ouais. D'abord, avec comme na Bandal, il y a na Élysée. Macron yambi influent mingi Afrique côté art, artiste wa minene. Il y a Afrique bazaki belé mais na Congo na RDC, on a vu que Fally Ipupa. Il y a eu ce qui a eu commenter dans ndenge na bango, polémique dans ndenge na bango. Côté monsieur ngesta na récupération politique, là to côté pénaté, parlons art. Mais à Kinshasa, Macron a eu na visite ya chef de l'État. Après conférence de presse, Maramouto est prévu sur le plan du côté palais présidentiel. Macron a sali quand même choix. Il va visiter quartier ou commune où il fallait pour botamé là. Pour na Robinho Mondibou point de vue là. Par rapport à Eloko on est ça qui Macron est Eloko déjà biso artiste tout ya Congo photos à fier na sans cause la monter mabe. Artiste toujours place moko boy. Toujours c'est quoi ambassadeur moko boy. Oyo a comme c'est la biso be makambu na mato ya Macron. Et quand tu viens dans le pays, Macron pas au 400 dans le pays. Vous comprenez? L'artiste à Congo, il faut tout. Bon, ici, nous, il faut tout ça très. Donc, il y a un zagi pendant la vie. Waouh! Vous comprenez? Un zagi pendant waouh! Oui, à Paris. Et puis, il y a plaisir que ça va venir dans la Beninga. On dit, Macron a qui? On peut se tamboter. Dans Paris, Léli Mabé,
Ah. nga pila na pesa Macron na tour na nga mbote. Moi photo ba. Moi photo moi ni et papa 4e pays de puissance mondiale. Président na ngona Congo na bandal. Na muninga na biso vie na biso. Ndeko na biso ya musicien. Ba melimo bêtiment bière locale ba nini. Mais on a côté na biso ba artiste. Mais Macron c'est un politicien. Ouais. Ndenge bato mosusu baspéculer na ndenge mambo politique et tout. Moi je dirais ceci na makambo etali neti makambo politique. Le pays est agressé, il fallait mal choisir les moments que Macron a bandé la masanga parce que guerre est en est. Pour moi, il fallait vendre l'image du Congo et le Congo doit être comme ça. L'image de la fête. Ah bon? La joie. Ouais. Pendant que ça brûle. Et puis image on tombe na bandal Congo faut comme bongo partout na ba fin fond ya ba est kuna. Bagarre ici là Marambo. Voilà, c'est ça l'image on veut tolingi Congo et comme bongo en fait. OK. Parce que tout côté karamboka na bisuka na matanga te. Mawa kolela. Kolela trop et comme ça biso ba faible. Tolo to simbikaka que problème est ça mais to leki. Vous comprenez? To progresser, ko progresser. Koleka na makambo susu nde e bosanisa bino oyo ezalaki. Mais so botikalika na likambo botikala des années, des siècles boza kaka na kati ya kolela en fait. Moi je ne peux pas vendre l'image de mon pays comme mboka moko ya mawa, mboka moko ya ba galeraka, mboka moko ya pasi en fait. Donc eza te kuto po aza vie na nga tozalaka et tout et il a vendu l'image ya Congo en fait parce que ngai biso tant to utaka pour nga ba province to ya Kinshasa na ba 97 to kimaka peka ba guerre to komi kina na ba 97 mais Kinshasa où ezalaki donc ba période ba bona né oyebi ouais hein chez nous c'est le Congo est mboka ya fête mboka ya esengo on est comme ça. Et puis moi désormais je suis contre Moutoutou ou à critiquer le peuple congolais. Oui, tout ce qui a bâti qu'on inculque biso logo moko bo peuple ndenge nini, peuple moko ligaka masanga, peuple zoba. Oh. Yo moi nota zoba ko va me exposer na miso batu ke moi nanga za zoba, moi nanga na za kizengi, azara kizengi. Pourquoi me exposer moi na tous les temps bongo. Na miso batu. Parani na moi exposer moi na ye. En ça, la madame a expliqué tout le monde a tapé dans le sol, na bakanga, on a la police, on a pas parlé. Ayeka quand même, on les la paix, libérer moi en aïe. Vous comprenez? Ayeka quand même libérer moi en aïe. Surtout comme ça, Congo na ba niveau na ou ba nomo na ke Congo est kende liboso. To changer Congo na elongi ya guerre. Tout le monde a Congo ce qu'on est elongi ya SMO. Le bateau aussi va gagner déjà, bateau va la force. La force. Bateau ne sont mon Congo va souffrir, va mort, va nini. Tout ça là moi effort. Il y a qu'au évoluer autrement. Spirituellement, maramo na oloba. Spirituellement. Bateau yo ba mona makamba ko comprendre lo nini oyo très bien na oloba na ini comme ça on peut na bien tina sukate pour na niveau maele na ngate mais quand même na opesa moi ba flash moko bo donc Congo faut na image ya faite partout na ba est partout. Merci beaucoup l'image ya SM en fait Mondibou merci beaucoup. Alors je pense que c'est bien réfléchi. Et en plus c'est ça l'image du Congo. Ah ouais. Beaucoup le batam sous Macron ont favorisé ba rebelle na nini Macron mais Macron na Congo. Mais tu as dit que aux bongo. Tu as rappelé qu'à sur place. Tu as rappelé que pour la guerre il faut tu as kaboli na on peut faire. Vous comprenez? C'est toi yo fort. Tant on zonga na mboka na zongi pe esprit ni. Ba konzi musu pe ba ya wa ba diriger biso pe bien bazana na ba bonne foi. Bo laksi bango ke boza fort, za mutema be ozoboma bato akomi pe mutema be. Vous comprenez? Donc ce que vous avez cliqué
mwana na yo ke oza zoba ozaki zengi oza nini tina miso batu tia omona ondima ke nga bayebi nga nazala na nga zoba tant sali buzoba esani yango imagine na bolinga bopesa na peuple congolais o peuple ndenge nini o peuple zoba o peuple bourrique peuple ayebi ke bato bandima ke tozala ba bourrique et tout tika na biso ba bourrique tout ça ba fort parce qu'on est déjà des bourriques on est comme ça c'est normal vous comprenez donc ceux qui comprendre mambo na olinga na loba au moins que donc Congo est évoluer autrement. Il peut évoluer autrement. Merci beaucoup Robinho Mondibo. Alors Yosaki na Libanda avant mon voyage je pense l'album Bandeko Bimana Misunayo il y a vraiment des albums qui sont sortis au moins évolution dans le monde. Tout chera depuis le mois de décembre 2022 et qui nous tout comme le lot dans mois de mars mois de février album même le 14 février et qui nous le lot au moins évolution dans l'album monde. Ouais, na yokaki pona banana na eni na biso légende au Fiolomide. Il y a le 25 novembre 2022. Tous ans na biso ka moi pembeni. Ouais, pembeni ka bana. De 2022 tiki biso na mpenza te pour makambo to soli apé to le cas. 2022. Donc na yokaki légende après papa chéri JB Piana. Balle de match. Formule 7. Donc, Moutuna Mouta bossé bien à niveau na ye. Ok. On va travailler bien. Ok, non été. No stress. No stress. No stress. Nanenga mabe déjà. Eza le 15 décembre. Eza album. Album quoi? Yanan. Yabil. Ah, désolé. Alors, dans un contre été. Mais. Na yoga ta combo avec album No Stress et Bill na yoga ngote asa il faut abunda na ça sans polémique oui abunda na promotion OK Amour et moi wana pe rien ba combo album oyo wana pe mutu na ngape susu na ebika bimisaki album mais combo nde album na ebité mais na ebi quand même kasaki so ebisinga ke oyokaki album ya Gali na ko ebiso ke ayebi ka bimisaka album nazo ebe to yeba ko oyokaki album a Bill na ngana kamwa Bill a bimisa album vous comprenez donc ba commentaire linga za moi différent entre Bill na Gali mais tant na ba titre nazo formé en même temps parce que pe musa na ngata que journaliste OK merci nazo ba na yela rayo Gali na yokaki quelqu'un nzembo ezo kende bien mais kombo nde ya album o ebité album na ebité Bailo Kanto kombo album ya Redi Anisi na ebité wana pe vie na ngal susu kombo nde album na ebité ve pas bimisa album ebité na septembre wana pe na ndefo na luka kutu na yoka wana ba formateur na bisoti wana do ba koko donc soko yoki donc ozo ba inspiration yoki gomme souzani ils ont pris album ozo tangela ba kombo mobo na sana ba difficulté on est à Fabregas ndenga mabete ba album oyo ba kombo ya ba album oyo ezo kwelanga na matoi eza légende ya na biso ba des matchs papa chéri poto basela ngo pena promo ezu pena yango pena du temps formule 7 au monde donc ezu pena promo pe et net nazo yoka positionnement comme mon positionnement pour ce que bimi pe na yebi mais moi na yebi ke loko moko boye et sonna na mokili positionnement bien affilé ba comme muso etikali en tout cas donc et comment tu et comme na matoi na ngate mais peut-être na ko ba ke artiste qui nga na bimisa album mais peut-être titre album na évité d'accord pour na ki na mona ki na ba réseau en tout cas ba relais ki vidéo wana partout ozo ma médaille na guitare maman na chant on fanatique na moi pesinga pe na posa suko ya kosala rumba Bandakala papa tozela kana biso chiffre 9 ans mais ça faut mutu pas Bandakala kuma bantemba batu yo moko me vanda mutu fa peso pe pour ça oko fanda pe botali ozu pe pour ça tam c'est pas ndeko no moko artiste lubilu asambi mutu kabo baye mutu fa mutu fa excité yo vous comprenez mutu fa excité yo tina imagi nzembo wana na ata na 7 ata 5 nzembo na kati album wana na formule 7 na ata na kanyango di na ko yemba ngo donc du début à la fin OK
koleka pena bato mosusu ta mosusu baza pe na orchestre ne bainterpreta mpona nini mpona vie na yo mpona album eza bien mpona po excité nga en fait epesi nga goût ya ko en fait ya koyemba rumba d'accord donc voilà au pire oyokaki ya vie na biso waze quoi na le grand mopao na postaki yango kutu si je me trompe pas. Ok. Et puis yango l'album est captivé pour na siko eza pour 2007. Exactement. Et continue facilement. Moi ndena lo baboye. Bato nga na kokoma hypocrite. Ouais. Vous comprendre? Parce que là à côté wana. Oh ata mutu mongo boye. Otoyoka na raté. Musique na esoke ye na kobeta ngo na ndaku na nga na koyoka ngo comme jamais na olatela ngo ba casque na oyemba ba nzembo le kwa ba nzembo nanga. Et musique à Congo hein. Et ngasi ko na lingaka elongwa kuna nde ya vernga nga ke na koluka te. OK. Musique na tika ngo elongwe kuna et pa fanatique bazu yango ba sakani nango tango e bani ko ya verga. Andero musique a fallu la 2022. Musique n'est pousse ni supembe na yo mwanda. Neti na uti poto en tout cas na ndenga mabete sans polémique na uti poto na ye na moba nzela na tamboli na oyo ka musapi ya Inosbi. Moussapi. Voilà. Ah, Moussapi. C'est très grave. Et Moussapi, c'est titre Nzembo. Attends, na poto nde na outi de titre Nzembo ezali na peso titre Nzembo. Maboko milaye. Moussapi hein? Moussapi. Moni na ibozo na habite so za maboko. Ça au Kanyango. Mais na yoke. Te maboko milaye eza Moussapi. Omona. Moussapi. Tu vas na Paris, au bureau mapé au en featuring avec na kin na yokengo na koza mutema mabete. Gezi mawote soko fandi bozoka. T'es mon bonbon, miam, miam, miam. Babilo est poussé Nico? On dit, il y a Babilo qui est poussé vers eux. Ouais. Donc, voilà, ce qu'il faut na kumisa. Na kumisa, ce qu'il faut na zoatan, koyoka, na koyoka. Fallait qu'il n'absorbe pas faire Tchena, na Braza. Donc, Titiane Mario. Ouais, Titiane Mario. Voilà. Babilo qui est au Lukangote. Donc, outil qu'on est vers eux. Félicitations à Inosbi également avec Aoulou Longomba. Ouais. Des générations, hein. Aoulou, la génération Nicolo, na Ayembina Bino, génération d'ailleurs, à ça, nous futur malheureusement, il m'a dit. Via Aoulou. Aoulou Longomba. Et ça, il y a Missuna Miss. Missuna Miss. Ouais, et puis, deuxième version. Il va promo Missuna Miss comme état, quand on a autre vie, on a tenu le logo. Déjà, ça va être. Ma bonne Milaye avec Inosbi, en tout cas, de 4 millions de vues déjà sur YouTube. Comment on a tout fini? Tu le bien. Tu le bien. Et ça, il va vivre normal. Très bien. Voilà. Il s'appelle Inosbi, il s'appelle Robinho Mundibou. Alors je disais Inosbi en futur avec la légende. Aoulou Longomba, vraiment qui reste aussi frais, qui reste aussi fort. Balle des matchs. Zoulé. Zoulé. Soukanacha. Namboka Oyo. Moni. Netinga lelo na komi milliardaire, multimilliardaire. Qui est au on a commis producteur. Nana artiste nana on a ébiqué. T'as produit. Obi pour nani pourquoi on a bon. Là du bateau ne soit comme ça. Tu es baraba rumba tout ça. Ni bateau ben attends là on va en énergie à oyemba pe rumba te. Parce que pour na oyemba rumba il faut en énergie. Ba nous bazalaka na ba énergie si là. Pour si là. Au moins on voir na perdre le logo morobo. Mais comment on a vu na biso on a zoulema. Faut aussi la terre. Énergie wana ya koyemba zanango mais c'est quelqu'un qui a produire album mobimba. Bouché ba parolier wana. Travailler les textes. Bouché ba parolier wana, bouché les mbongo, bouché makambo de zala to selo makambo. Mais vous pouvez sans raison. Ah ouais. Vous comprenez? Vous pouvez en raison. Toujours le quoi Omba. Omba les passe. Quartier latin. Ah. L'artiste a reproduit bango wana. Boutique c'est moi banzembo na composer kana tikanan. Bulukele bina ba parole po ba musala ba parole ezali bazali basala musala ba Michael Jackson ba komela bango banzembo. L'artiste belé pe na Congo ba komela bango pe na banzembo. Parce que ces gens là ils ont bazana énergie à koyemba. C'est des musiciens na tango ndima ke na ko tanga bango. Ndima nanga. Pour nous ouvert yo to ça to ça ba succès to ça ba succès pour la chance na biso da ba travaux to ça là et tout
mais na kotala tant que artiste otali pena botali voix commercial bavoix omonaka eza na énergie omoi pourquoi venanga mpe fali mpo bazoganye bato po parce que voix na ye eza na énergie ya koyemba ozo comprendre eza na secret ezaka énergie ya koyemba ayebi nini fo ayemba bato mosusu mpe baza bayembaka na bango mpe me bayebi nde makambo nini fo bayemba te. Très bien. Alors, nous évoluons bien sûr avec l'artiste Robinho Mundibou. Grand merci à Super Rosso, le monsieur le président, depuis la Belgique. Merci également à Alain Dinamolo, mon surprise à Grève de Bogati Napoche, et Maman Janine Sambakondi. Merci également à Maman Janine Matota, sans oublier Alain Dinamo, encore une fois de plus. Merci à toi. Dekos Mukoko, mon Nzambe, merci à toi, merci. D'ailleurs, José Mouloumba, le Bogart de Birmingham, na mère Nabiso Beni, Penda Mouloumba, Barcelone, Mana Heaven. Merci à Jules Dikando et à Mapo Finini. On est donc dans le bon. Nous évoluons bien sûr avec l'artiste Robinho Mundibou. Alors, décision les a maintenues. Album, tout ce que tu as oppression, Yomoro Timoko Rolemba, Timoko Rolemba te. Poto Lembi. Non. Yo lembi na ndeni bat bazobina yo album bat bazobina barumba to na besoin yo tambusa ngai donc na tambu un peu partout na on a ça déjà pour comprendre chiffre 9 na osala siko barumba po terrain rumba ekomaki mobulu siko ozonga na rumba siko na ozonga pe makasi na rumba na ndenga mokote moko apesinga posa na nani wana na fa tangeli muta fali popa. Très bien. Au terrain, on a ok ça ni kuna. Et écoute, c'est là combien? Au monde. Mais room besoin fouta. Na bisao. Et fouta na communauté. Et puis fouta libanda. Ya moi kilo. Stade ndeni, rien. Au boulete hein. Combien de stade? Ngana beta na stade. Aux en fanatique. Ni les amis. Banzembo ebeta na stade. Banzembo no ils ont ebele. Fanatique. Na fanatique mais bateau ne soit beti na ba stade. Ils ont dit bateau ba sali temps na carrière. Ba bimsa ba album. Bana ba épreuve moko ya ndinga muketi. Donc na roya o lo batele je paie. Mais na bona sa makambo bo lobi ekomelinga sous ba soni ekomelinga sous ba souci. Ekomelinga ba ndenge mo boy. Vous comprenez? Vous avez un stade où vous avez un Kessler et Zongelio. Non. Vous comprenez? Donc voilà. Donc nous avons l'esplanade africaine, nous avons Char Club, la place est belle, nous avons la plein, nous avons la grande salle. Showbiz Bandeya, nous avons signé un hôtel. Char Club, nous avons espéré quand même. Falo betela biso dernièrement awa terrain ya Lemba. Erataki data sigezate. Ozobanga ba concert populaire pourquoi? Banzembo ebinisaka ezali. Pourquoi ozobanga ngo? Mais yo yebiki nga sala rapena business. Mais on peut business. Oui yebiki. Ba sponsor ba roya, ba accompagner yo. Na mboka na biso sponsor a penzate. Je suis un sponsor. Sponsor, c'est un bateau. Tout le monde va bêter un concert. Tout le monde va concert, belé. Maintenant, il y a un sponsor. Comme un sponsor, nous sentons un sponsor, c'est rien. Quand on a un terrain, on a un lemba. Dans le temps, ça va stade dans un pays. On a un Moussoko, un Boaké, un Yopougon, un Abidjan, un tout plein. Nous avons Luanda, des concerts à Luanda. Dans l'Est, nous n'en parlons pas. Quand en 2022, les gens ont Amani. Festival Amani. Voilà. Après, tu as dit Bukavu, tu as dit concert à Bukavu. Pour que tu aies net na lemba, si tout lemba ma belé langa. Danger, on m'a belé na qui m'ont contre-temps, mission barata qui vole et puis donc. Voilà. Toi, c'est un soukan. Tu as dit ton épisode. On a besoin de préciser. L'essentiel est que tu as des films. Des films, c'est un stade de PC. Mais monstre d'amour Félix Zekwa, Kouloutou Nazo Betango, Ferrego Nazo Betango, Motola Tempe, on dirait Zozon à Soussou, à Néoyo.
Bah défi, ça que facilité hein. Bah relever défi. Stade de Martyrs en wana. Et ça là ba année. Musique beta ka sukunate. Ba musique utu beta. Ba ope ba soki ba leçon na bango, bazali. Ba ope ba lingo zo ba leçon, ba kini ko zo ba leçon. Et biso to alu kwa ba. Stade pesa ba leçon. Na nenga mukete. Martyr. Na sana lo ba ino ba te belo zo muna wana. Ba carrière na bango ba mitaka na bango ezo kende ko mona na kuna peso sila wana. Na Martyr. Ouais. OK. Ba te belé au mona pena donc après wana bobosani. Au succès et kufa muke zo ebate. Zo ebate. E ko sala. Au mona ka nazara menzo ka eloko wana moko salaka. Elie yo zo lia elie yo bandi ko lia elie yo pe elie si nie. Pour comme mo pe na polémique mo boye et mi pe na distraction. Et ko décourager pe yo. Ouais. Et ko to ba calcul belé OK, nga nazara na calcul mo créer bâti. C'est comme belé mon boulot. On a comme embrouillé. Na luka na nga mindonde te nga la la kata bat na ba za ba ebike na résonance na créative. Depuis na mona na mokili oyo Dio moko boya sala ka type moko comme ça superstar ou paganda star. Et commissaire o et commissaire on a comprendre que na single moko vie robot. Na retourne sa ba stade na ba Amérique, na retourne sa ba stade partout quand na single moko. Ya on a concentré ka ba tube. Et là on est na okiko sala. Donc tango bino bozo na boye bisanga na raisonner nini na dive na fali pour ndenga beti stade de Martyrs pour na eza dada zelo te boka c'est pour na zelo pour na ba mission de tikali za quelque chose là ba défi zelo ko mongo ya relever parce que mon a de pire que owana ya pas se la rendre libanda mboka na pas se la kawata libanda mboka ndezo bango mwana ina 25 personnes ba nourrir loger muto façon tsambongo na ye si wana ndelikam na kina wate teko yo ebisanga ndenge bato babetaka na showbiz ke showbiz on bino moto nisa yango ti omona presse etondi na yo neti otambola na 5 personnes déjà ntango ozoya concert moye na 5 personnes no bakoti donc voilà donc soki oyo esanga badefi ya awa en tout cas ngai elobelanga rien mpo nga na barêve mosusu nga barêve mosusu ofanda bo donc na mboka moko tokendaka na kobeta na Gabon nakina obeta na Gabon concert à 50 balles na salle moko boye mondi baobeta ti 3 heures bato baoya te tomotala na ka 3 heures tant tomoni bato baomobima 4 heures zoka mboka wana bato bayaka na bango ba 6 heures concert bani 6 heures abana pena concert 6 heures ti journée oni ba biloko ba traka bongo wana omona Frank Sema ya zate to elongi moko yebi zate donc ezaka ba paya abi ba yebi so yemba aba bamba bat mabanga ala na mboka zo so cracher to kale mona na occupé ya ba mboka mso te boye Davido ba bamba mabanga na Uganda mais pourquoi tu as tout à rumba ngana zana concert ya roga na village Ntemba mais na mona pino kinda na nzembo na bango wana bato ba mata bato bamba bambongo non eza na oka ba impression ba collègue nanga ba musicien ba pesa image balinga oteka image nange pa bato que vous avez faible côté rumba côté chant bango baza faible en tout parce que réussite nanga na makambo na sala ka sikoyo et déranger bango yango ba bimisa sikoyo ke rumba ko bango moko pe ba olela rumba ngo ba osela ngoni tangelanga banda 2023 banda 2020 surtout comme na 2023 tangelanga rumba moko ya jeune moko monique et katse ba pays ba Afrique et betse ba pays ba Libande tonsele ba salle na Europe et c'est makambo danger tangelanga rumba tena lobi longola fali pour par génération na biso te fali pour pas jamais ko vena biso rambo ko leka jamais na télévision lo ba Robinho akoka rumba ta faux chanteur oyo que jamais lo ba bongo oyoka jamais fali pour pas lo ba bongo
venanga oaze quoi jamais venanga karma pas jamais ve bailo kutoyemba na yazo eto ouais na tala bino gom na kolwezi na fanza ve manda yamba ve manda chaîne na télévision ata maman milliardaire oyoka ye jamais alo babongo eza na kaka ba jeune frère la majorité to betana bango na ba wenge ozomona ba satandaka te que non nako leka pe bango nako sobe makambo na sala siko pona moya ko luka ko se défendre pona comment quoi moi unité de mesure 30 millions de vies 30 millions de vies moi unité na ba jeune au moni siko côté wana mutuna na tuti na loko ate yango siko ba ko luka ba ba misa ba raison quoi ba clebo mais ma ba misa na poto sala pe bo sa ni te musique nano eza ko me misa na poto te ndule c'est la biso robino mundi bu na sekili solo mobo ne za ida na paria amoka numéro mo ebeyinga ancien misa na ngamobo président ni na ko za na paria nga pe na paris abi yo za na paria ko sa ni ote na kina mutuki ngani boko beta musique. Mais on comprend que pendant que combien on a tourné jour a bloqué na téléphone. Yo comment musicien na mais mieux en Europe a bloqué na téléphone le président groupe a mis ba musicien na poto ba musicien ba liba zonga a bloqué ba musicien. Oh, wana na yebi na ngate na boy na ngotanga kombwa. Mais ça me na musicien na plus tour. Na yebi na ngate mais na garder. Bon musicien na ngo wana telo ko leader ngote. Te. Na yebi na ngate na ngotanga ba studio ba sala seki na ngakpe kaka alimbisa ngape mission na beti solo na seki ka pona otalisa tamsu buko za tamsu bo complexer batu poto kasi ko mo na poto za pena mais comme ma réalité yango na siko réalité yango na réalité misu ba kendaka ba ke balingo zonga te musu pa ke alinga zonga yo mosko tamsu makambo za na kitoko te mambo ya na prêter otake na zonga bondeni po salaki po omona ki tamsusu héritier salaki yango fallait salaki yango kingana salaki yango yo po lingo sala non ngana misaka na batube ngana misaka na makambo te ke bango batube na bango ezali yango poto batube ne même bango poto si biso ke memi yo esiko ke ndoko beta na esika na limite ke oko bloquer ba musicien na ba téléphone obo beta pena ba concert ba komona ba image ba kosomba bien ba koya musique na bino vous comprenez donc voilà on est là nous tuni mambo rumba za ba collègue na ngaba musicien ba ngaba bala tso ba concert mo boy zéro concert 1000 répétitions mais na beti ba ba concert on va bien t'es blague vous en a visibilité vous appelez na chant festival aman OK ne kunate ouais on bogene na bana fi ba hilo na mona kina festival aman ya tour ndenga ye na mona kinde au d'accord c'est la fin Robino Mundi merci na yo na puis la cola des gens servi à ça la biso bien na ouais na nga moy boy chez Mama Rosa et OK na biso vrai bien alors merci beaucoup et puis na bi ki ozongi ba moza na musala ozo pe maté na pe maté derrière yo na rep journée mobimba on le lot de l'émission na pourquoi na studio lobi na ba émission donc vie na nga d'accord Robino Mundi vous de retour à Kinshasa ba producteur ba mécène ba to ba lengi quelque chose pour un artiste il est de retour au boyeba gité boyeba que ah je suis déjà à Kin ba Paris pe au boyeba qui Robino à Paris à Sazongi donc voilà il reste ouvert à tout le monde ba contact na ba coordonnées na ba réseau na est ouvert à tout moment vous rejoindrez sans problème avec beaucoup de plaisir Robino tout ici un dernier message na yebiki ba te belé ba landi biso ba sepeli pe na émission hein na ngope sambote na Amadou Diaby, le grand producteur, et Alinga Romingi. Les grands producteurs, Amadou Diaby, Bambote ne pas aux alliés, et les tsunamis, Ridi Lumbe, les tsunamis. Donc, étant on a bien les tsunamis, donc c'est mon dit beaucoup de les tsunamis quoi. Donc, Ridi Lumbe. Autant on a appelé comme bon très important. Bamboka donc. Des fois, tu es bien gentil. Na PC Bambote pas ça. Il y a Willy Mouchen également. Code mondial. Ok. Na PC Bambote, le patron Bogo s'appelle Dachou. Le patron Dachou. Fabrice Guita, vous Fabrice Guita, vous parlez. D'abord, na oyande. Parking Abadjogo. Fabrice Guita, vous. Guigui Palmi, la Palmeraie.
Il y a Jojo Ngonda, il mène. Ah, la terre avantageuse. Donc, il y a Jojo Ngonda. Hein? Donc, toi bien. On a mon qu'il soit bien, le quoi, va venir à Bagui, Sengue, n'a pas tout, on attend un combat. Au senti que Mouté m'a. Mouté me pio. Mouté me bête. Et il y a Boutou et il y a Moui. Blague, et bête à peine à tout. Sauf que nous avons qu'il y a bête à Chourazali. Mouté me bête, et bête à bien. Sauf que nous avons dit que non, Guigui Palmier Azali, par exemple. Au moins, Mouté me a peine, et là, la ponga qui tout. Au Talibo, et au Monikuna, donc les tsunamis. Donc, la Pessi Bango, Bambote, frère Nanga Ravika Basele, Betty Pitilo, mon grand frère Ricky Sengele, Natanga déjà Kombo. Maxime Ilunga. Maxime Ilunga, Izeno. Izeno. Maxime Ilunga, Izeno. Donc, c'est-à-dire que est bloqué. On a 4 heures du matin, à débloquer. Il y a des blocages. La situation. Ilunga, Izeno. J'irai Sinzenza guerrier. Oh, je sais ça. On a PCB Bamboti pas ça dit quoi. Donc Félix Tigre Noir, Maître Boutamba, on a pena Diesola London City. Mutomoro bien. Mutomoro bien quoi. Bambote na bino tout et merci na yo. Na équipe na Mobimba. Merci beaucoup Papa Chic. Merci la confiance. Africa Info toujours. Qui est dans le cas. On a toutes nos questions mais na coulisses me permettre ngana tout na. Oso viva caprice ya musicien. Balebele mais tu vas ngas ko na mesana. Na banda mi tellement kala que tout yo misa ko sala na mesana. Et comment mo défi nanga. Ngana tout na bizarrement en fait. Boza ba capricieux, il y a pas plus capricieux que musicien. Je vous dis. Plus que moi aussi. Yo me tout ngana dévoiler karati. Baza ba capricieux bato. Il y a on habite na côté déjà côté mo donc année prochaine politique na ke mobimba. Adoboya na bodembeli biso. Na dembeli te pour na lembi caprice. Beaucoup de visibilité après le communaux politicien. Hein? Tant que simba te kuna, tant que zonga zo biso to comme tant le quoi politicien. Hein? Parce que so comme politicien, ay simba simba. La tumbole yote. Le quoi politicien. Hein? Donc voilà quoi. Ba capricieux. Mon grand frère Pascal Niembo, Pascal Niembo, le défenseur des opprimés. Il y a Sarandaya. Donc Fondation Mobas, Stone Mukendi. Après c'est bon, on a bateau Malunga. Stone Mukendi, merci beaucoup. Pour ceux qui ont Dijon, Mboka ya Willy Moucheni. Pour que nous à Paris, autant de la France, mais Dijon de combattre. Dijon. Dijon. Non, ville il y a Suisse. Il faut le canal Dijon pour que nous progresser. Donc il y a Willy Moucheni pour la base de la Kuna. Tant autant il combo ya Willy trop. Na PCP mbote na architecte na Géritancia. Architecte Géritancia. Alibola, Guilhem Voutou. Déjà Notancia, ma famille. Isédogo, mon grand frère, Poisson Casca Sereka, donc Dani Chando, le chinois congolais. Et donc le chinois congolais, quoi, Dani Chando. Allez, merci beaucoup Robinho Mondi Papa Chic, c'est la fin de cette émission. Merci Ko, la première dame de Lausanne, et Papa Nabisogo Bedisha. Ma parents à Rich, on dit Loua ou ne fait pas comme les autres. Merci maman chérie, clin d'œil spécial. Mère Moro bien, à terme, Kiesa Makabolo Nabatou. C'est la fin Robinho, merci également à Franklin. Et puis Pacho Masele, donc Pacho Masele, Mathieu Mabouza, Junior Akelembi, on a base, donc on a bureau Val et Doula Sebile, Tubile Hilaire, Fabrice Nabalipe, en Europe, à PC Bambote. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci donc à ces grands messieurs. Merveille, Mampo, il y a les soldats qui étaient donc derrière toutes les caméras. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Bonne nouvelle, bande de Konangaï, Bisso Zara plus Marambois sérieux. La société BGB Sarel tient à disposition de Bisso terrain il y a 20 sur 20 na $8,500 il y a Pamba. Ils ont aussi un aéroport international d'Enjili, c'est à 10 minutes. Donc, tous en a Kinkole Plaza. Référence, ils ont simple entre Union européenne. Modalité, bande de Kobasongi Bisso. Bacheli biso 3 tranches. 40% au Foutiango na signature ya contrat et puis le 30%
au solde na yo pour que lupangu etikala ya yo pona courant mai o pepele la na yo ponginde ko na ngai bisika nyonso zali yeba que accessibilité tana mutoka ya se ata ya 4x4 ata kutu na vélo o komi na lupangu na yo osali musala na yo ndenge olingi ndeko na ngai bandaku awe za kotongama na ndenga kosakana te bazobeta ngo dada donc yeba que yo na yobsa oboyo oza déjà en retard plus 243 9 9 9 52 66 52 o contacter ngai na memi yo inde tina ba bureau ya bandeko na biso ya BGB Sarel. lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pona kopesa kimia na bavi na biso. Pourquoi tobengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete. Ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action. Pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototili bino. Maxi Bio Café et pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku. Mounoué
qui a dit que bandule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo esika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche elongo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga nini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, CTF moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende X-Bass